Amen, 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 amen. Tout ça dans la deuxième partie, il y a faux miracle. Bazoloba Awa, on a 1 Timothée 6, l'homme de Dieu fuit l'amour de l'argent parce que, bah, mon surtout, il y a mon père, il y a mon kili, il y a les colambos. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a yebaki ke akopona Pierre. A yebaki ke Pierre a osalela ye. A yebaki ke Pierre a otikala likonzi église. Mais Pierre, Satan a réclamé. Satan alingaki akanga Pierre pour détourner l'église mobile. Alors, Bible lobi batwana nyonso to bayebaki nzambe bazosalela bongo te po balingi mokili oyo balingi mbongo. Toyei kokuta mbongo tokokende tokotika mbongo. Mbongo eza très important na ministère. Mais mbongo wana po nzamba toucher bato po bato bapesa mosala ngo eza ya nzambe. Ngai seksanga. Bato na yango eza na bato combien l'église, oza na nombre combien. Peu importe Bible lobi esika mibale misato basangani nkolo nyonso aza wana. Église yango eza ya tata na ngai te, ya koko na ngai te, ya noko na ngai te. Soki bato baye mibale natei, baye misato natei. Na bato nakoluka koforce bato te. Et botanga bien bomonake Noé azalaki na église na 8 personnes. Lot azalaki na église na 4 personnes. Église ya solo esika nzambe azali bato bayaki ebele te. Banda tanga Bible, botanga Bible bien. Jésus ye moko nzambe aye na se, il n'avait que 12 personnes. Lelo likolo akosala baplein ya kosala Bercy, bapaster mosusu bakomo réglé, bapaster mosusu bakomo bimana basi nyonso église mpo onction satanique ezotinda bango ndenge wana. Mais biso toboyi biloko wana. Tosala succès, toyebi succès. Je me contente na nombre bato bazoya. Je ne suis pas perdant. Ba o bakenda balongo ngana perdant te. La plupart ya balongo epa na ngana nazomona bango bazotelenga na bakela l'église ba pasteur basingi bakisi. Bazokenda lifelo. Ngana tikali naza kimia mpo nazosalela nzambe solo na famille nanga na ba oyo bayaka. Alléluia. Ba pasteur na Kinshasa na travers le pays, na poto, na wapi, surtout en Angleterre, surtout en Europe, na évité sur la bague, l'eau la péali. Na 1 Timothée 6:12, balobi, combat la vie éternelle, saisit la vie éternelle. Un pasteur, un mondimi, il faut à combattre et à saisir la vie éternelle. Tobena la Christ, tobena la chrétien, pour la colatabilité, pour un nombre de l'église, mais pour saisir la vie éternelle. Mukolo Koufa, Yesu retourne aux avis d'église à combien de nombre, Yesu retourne, est-ce que vous saisissez la vie éternelle? Les gens, bandimé belé, bazo pour se confronter dans ma camouflage de la vie d'Abango, beaucoup plus éali, ma camouflage, il y a, bon, c'est ça la réalité, il y a direct, et on a le royaume de cieux. Bakomo luka visa, bakomo luka mabala, bakomo luka bandaku, bakomo luka nyos. Bible dit cherchez d'abord le royaume de cieux, le reste vous sera donné. Nous sommes chrétiens, il faut que nous regardions au konzalikolo. Ce qu'on dit au konzalikolo, oh le monsieur etikali meilleur que ce ménage. Alléluia. Balobina Thessaloniciens, na 1 Thessaloniciens 2, 1 à 12, on dit notre prédication ne doit pas se reposer sur l'erreur, sur le motif impur, sur la manipulation, sur nyos. Mais lelo, botala na ba vidéo, botala na internet, bomona comment ba pasteur bazo manipuler bato. Bazo kosa bato parce que bato wana baza na esprit égarément. Nzambe sa bengala bango, atindika bango, ba luka bokonza likolo te. Lelo oyo na bato belé ba na l'église, oza diacre, oza 1000 personnes église, mais ali temple à Satan na bokota lola te parce que boké likolo miracle. Vrai miracle. Les amis koyeba que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour ressusciter. Ce miracle, les amis, très important dans bon mot, il y a ministère, il y a Yesu, mais Lazare, il est au côté à Zosal. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 4:1, Balobi, il y a des gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits solitaires et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Lelo oyo bato tout bazoleka na TV ba sataniste balingi TV trop bazana matloba te
baza na message te, mais baza na ba miracle. Bato to bakosola na ngai bopesa ngai numéro na bino ya tinda bino conversation ngana Placide. Placide c'est un sataniste. D'ailleurs bato nyonso to bazoleka na TV oyo nakufaki na sekwe oyo bazalaki magicien bono na yesi bino de soki moto azalaki ndoki soki moto azalaki magicien abongwami fo akoma paster na yesi bino bonema. Pourquoi bato wana bakobanda na bante? Pourquoi bato wana bakozala bayembi te bazala bapaster? Et puis au moins le ministère de la basé kaka baleka na TV bato bapesa bango mbongo. Alléluia. Alléluia. Yango naona bato oyo bazokende na l'église ya bademon kuna spécialité na bango ezali kaka kotalisa bino misala satana, bakombo ya satana, kobangisa bino, kolobela bino ki bakobuka botela bokoko, kolobela bino biloko nyonso to nde bacibwabo bazosala. Banda ça fait combien d'années cibwabo alekaka na TV alobi azobuka badeniani me ye moko kindoki oyo aza nango auta nango na yambulango. Mama moko kuta benga na TV alobi ayebi ye kazaka ndoki. Na Afrique du Sud bato bayebi na église na bango ke Jean-Claude Mukendi c'était un tchor. Mais lelo abima prophète na Londres. Prophète aloba te. Alléluia. Na 2 Thessaloniciens 3, bandana 1 tina 3, nous devons être délivrés des hommes méchants et pervers. Connaissant Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme tel. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, dans faux miracle, ezali, batu ya lukuta bazali, batu bazosala makamba lukuta bazali. Toke na Matthieu 7, bon ke kolanda mutu po na miracle était. Mais là, nous pour la révélation en parole. Matthieu 7, 15, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bazola bilamba lokola basango. Bazola belobe lokola bapaster. Bazola na Bible. Mais na kati bazola ba loup ravisseurs. Oyo na suka sanza, na suka me o pesa chaque moto pesa 350 livres. Na suka sanza oya na mbongo. Nasuka sanza zokaba bino pa Satan konyokola koboma mabala kobima na basi ya bato kokaba ndimo mabe kobebisa la vie ya bato. Alors vous les connaissez à leur fruit. Babi koyeba bango na misala na bango, mais c'est facile. Misala na bango eza koyebana omona aza paster bamama nyonso église abima na bango. Aza paster bayembi nyonso église abima na bango. Aza paster a déjà l'église l'autorité, il y a un dictateur. Oh, il y a le lobby, il y a moi, on a respecté pour la banlieue. Alors, c'est la minimum, on dirait, bon, ça lui non. Après, on fait même compte à l'okuta, bon, manipulation. Alors, on dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'ils tombent des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Fruits nyonso, bosa nzambe nyonso oyo aza na bolimo te, aza na compassion te. Oyo azwi bolimo ya mbongo atie liboso. Oyo ayokelaka peuple ne mawa te. Oyo ateraka sur la repentance te, ayambisaka bato Yesu te. Azwi place ya Nzambe. Balobi faut kokata ye kotie na moto. La Bible dit dans Matthieu 7, 20, balobi, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors dans 21, balobi, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Dans 22, balobi, plusieurs me diront en ce jour, là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, awa, bino ozomona bango faisait des miracles, bino ozomona bango drainait de foule, mais Nzambe ozomona bango faisait de l'iniquité. Bateau bazosala soloka. Awa na ma qualité ya roi de Dieu, représentant Nzambe na diaspora,
nakangi Walesa mabondeli, nakangi Jean mabondeli, nakangi bandoki nyonso oyo bakotisi Satana na kati ya église mabondeli. Nasengi na baintercesseur nyonso moto na Nzambe ekita likolo ya église ya Walesa, ya Baraka, ya Jean, ya bato nyonso mama Olangi, ya Mutombo, ya bato nyonso ya Pascal Mokunda oyo nyonso bazotroublera na Nzambe. Kono na fongoli lola makila etangaki na Golgota ekita ekambola bana na yo oyo bakangami bisika baWalesa, bamutombo, bakalombo, bajore ya Manchester bazosala ko banda koexpose bango liboko na mobali ezala likolo na bango badelivre peuple na yo batika peuple na yo molimo na mosantu ekende kokita likolo ya église ya la gloire, likolo ya église ya restauration na Manchester, likolo ya église oyo ezotambola na kobanga Nzambe te. Bamama oyo bakalonaki ndoki bayambola na bakalite mosali na Nzambe ya diaspora, molimo na Nzambe edetruire bamoto misala nyonso ya Satana na bango ya Walesa, na bango ya bato bazolanda ye. Kolo yo olaki oyo tokokanga na se likolo okanga na ngongo nakangi misala ya Walesa, nakambi ye na Satana nyongo ye mpo bilisa peuple wana, bilisa misala nekwasa talisa yeke nga naza mosali na Nzambe solo. Azotinda bapaster nyonso ya ekolo na bango bafinganga, bokota na Facebook nanga, bokota na YouTube nanga, bokomona makambo ya bato ekolo na bango bazosala. Ngai etant que pasteur nakotinda jamais mondimi nanga finga moninga nanga pasteur, nakoki jamais koyebisa bato bandundu bofinga mutu. D'ailleurs mosala ya Nzambe eza ekolo te, mais so omoni mutu alinga komisa mosala ya Nzambe ekolo kote ya na Chiluba, babina na Chiluba ekomi empire ya molopwe, akomi molopwe premier, aza libanda. Alléluia, aza libanda. Et bino oyo ozolanda ye, bino lokola ye aza molopwe na bino, ezali empire na bino ya monoko na bino, bokokutana na loboko na Nzambe parce que eza na bato mosusu basakana na bango. Miracle ya Nzambe ezali, Nzambe alingi miracle, Nzambe asalaka miracle, Nzambe asalaka nyonso, Nzambe alingi miracle, mais miracle ya Nzambe faut ezala ba norme ya parole. Alors peuple de Dieu, na clôturer matin au sur le faux miracle, na tali biso bino ba faux miracle. Bobima na l'église ya ba faux miracle, bobima na l'église ya ba faux pasteur, bobima na l'église ya bato oyo bazotambola na Nzambe te, bobima na l'église ya bato oyo bazotambola na lokuta, bobima na l'église ya bato oyo bazobebisa. Oyebi ke soki ozopesa mbongo na yo, ozokende na église ya ndenge wana bato batia yo maboko, Bible ezoloba ozoparticipe na masumu na bango, okolakelama mabe. Bible ezoba n'importe batengi bazala mingi te, bato mpe batia bato maboko pamba pamba te, kotika n'importe qui atia mayo maboko na motu te. Tala lelo sora bato nyonso bazokende mpa bapaster oyo baosala miracle lokuta, bozokende na life. Nalingaki na série oyo tokoti ane ya sika, mateya oyo ete ya bino, mateya oyo efongola bino, mateya oyo ebatela bino. Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola azala na bino. Merci Nzambe amona bino na nyonso bozosala. Oyo ezali bandeko na ngai. Allo? Allô, oui, docteur. Ça va, wana Naomi? Non, je vais dans la taxi, là, comme dans Manchester. Okomi na Manchester? Maman aussi Paris, hein? Mais oza na adresse na ngai zwa taxi, oza na adresse wana te mama. Bima taxi libanda eza na zwa taxi. Pesa adresse nga na nzozo wayo wana. Ok madame, nazobima na zwa. Merci. Alléluia. Oyo eza bamama bauti Paris, baye mpona Noël, baye mpona bonne année na fête awa, tokosambela ensemble na bango. Bozomona bazouta Paris, bazouta Canada, bazouta un peu partout. Koya na kamanani na mongalie makosambela ko fêter na biso le tozanave parce que le toza le 31 décembre mukolo asuka ane tozana retraite prière na bango ezala. Soko liko ya lokola biso bazoya yaka ba place na li et mbongo te nini te kaka présence na Nzambe. Nzambe za na bino, Nzambe mona bino, Nzambe batela bino to bonde libongo. Na kombo na Yesu Kristo, milimo mabe nyonso tuto kangi yango, milimo mabe nyonso tuto bengani yango, Nzambe arenie na bomoi na bino, lokola Seigneur pe sauver, to bonde libongo.
merci mingi, merci.